internautes, nous sommes là avec un grand homme, un grand metteur en scène, un grand producteur, car à la 4 matanga Sunda Basawa, tu as découvrir, tu as partager Mawa, Nalibota, Tiki Biso. J'espère que Azapenda Moutou a représenté, peut-être pour la Bino Baye, ma campagne musique. Avant tout, je présente d'abord mes condoléances. Ouais, mes condoléances vraiment pour la famille Wenge. Les Bota Wenge, donc Wenge Assemblée, donc il y a un moni présent c'est Uchangola et Komonana, Kotomona Matanga Sunda Bas. Merci président, merci producteur non émissi biso que clan Wenge, toi bête dans le solo à clan Wenge, aux amutama solo clan Wenge et Salion Ndenge Nini, peu importe tout ce que les cas de famille, mais quand même la dernière demeure ya Muninga. Bon, Mawaka ane angwana pour faire la vérité, pas la vérité ça, et le sali souci, yangwana mawame, ben interne to éviter soit m'amener l'équipe, biso zalaka tête zara Angola, mais présence c'est yaki pour tout moni, na clan Wenge et Bembezali, yangwana moni présence c'est Kolong Angola na yé pour na mona na Bembe ya Sunda Bas, mais interne pas na pesa nga passe puisque Wenge zali bota moko za na bakoko ti mama ti bana babana kati donc Wenge za mulai mais epesika mawa donc epesika mawa na absence bato musubo o eleki na ebité mais na ba soupçon pour na yeki na kati ya base ba beki ke mukulu atinda ki enveloppe na ye et tant que na Wenge asala ki constitution donc merci beaucoup président. Tout le monde nous a demandé à Wenge, tout qui en général les musiciens. Aux amutu aux alarana bango tout près. Sunda Bass azalaki mutu abetaki lindanda. J'espère que dans tous les orchestres, babeti mandanda bazali. Et belé pe awa tout moni bango te. Et donc vraiment mutu aux akaton na bango. Liloba moko vraiment message moko fort nini orokolo c'est pour na bango na ba comportement ya boy na ba acte ya boy parce que liwa ezantele ya mutu nyonso bon mawande yangwana yango zomona même musique na biso za okita musique na biso za okita pona nini eza na ba conflit inutile donc ba musicien pe ba koma bango ndenge moko na ba politicien donc comme na ngoka ndenge moko donc na bandi zomona matanga munene ya grand soliste et grand bassiste ya Wenge ya source abanda na Wenge bango nyonso bayebi mais pesi ma trop. Donc epesi ma trop ça tokoti lango polémique mais ba collègue il fallait ba mona na po so ba lobi pona mutu moko ba lobi pona ba dunyo sauté mais mawaka kande yango wana donc comportement yo tokoti 2019 so likambo lega na 2018 faut bungango et à 2019 na limite pena mukulu to wera to donc Wenge mubimba oye koya wa mutako bamba on libanga peuple pesa comme la mentalité ya normal que o ayebi que so ina ya ba osala bangelo te on ayebi te pona ni ba yete wana ayebi te comprendre mawananga epesa ngwana donc ngamo pe gabe manesi mukono ozate na vie boya na binote donc ya ngono zo mona musique ya ba congolais et comme na ingratitude makati okoya pas grand prêtre moi ya mbot so ezate ya ngomoni même biso ba producteur toza sous sauter pona bibisa mbongo nanga na côté studio na sala boye pona nini initiation wana ya bango moko ba musicien bazana ngote ya ngozomona okama ndeni mopawa yete ndeni mutaibo ya yete ndeni ni héritier ba moni yete bon to éviter muna mutazana ba contre état na ye ta misuba bimaki mais ba fali ba yete ndeni ba fabrication to moni nité ba mundi ba mona nité bon to éviter donc ba misuba ya kamona yakine na butu na moyo tango to sala bon ozoka bandi ba journaliste ba oloba ke ba yakite donc mawa yangwana donc za conseil na opesa ba musicien tout pour musicien d'Alsace en été na kati ya RDC o azan avion o azan studio o azan un instrument danger azan été même podium donc ba on se passe ba courager bon meka ko changer na 2019 au tokoti bon meka ko changer mentalité bozana bino ka pe batu bozaka pe batu ndeka o azalaka mais ozana kombo posala compagnie na yo donc eloko ngwana mais pesi regret biso Uchangola mais toye poto monana poto kabula mawa ya Wenge mubimba donc na ye na Wenge kingani te mais Wenge ya bango nyonso donc yango na moni to regret mais pesi nga mawa. Merci beaucoup. Dans la nouvelle année, tu vas dire que producteur Ozana Bayayo, quelques meilleurs vœux, quelques souhaits à Bayayo, comment et ça la bien surtout que Ozana la vie. Toujours Univers TV, toujours Univers TV, Eric Mandala, docteur des Juniora, l'homme qui mon nom Tazarana Naye. Mutazo aidé peu ba musicien na monde na biso tozana ngo bendele toujours ezali
Donc tozaka wana bazwa ndombele batu na biso Angola ba matula mandangi. Donc toujours en famille, donc tous ensemble. Donc il y a un moni belé à l'obéza mais tu as matanga tu es pour na libanga te ba te belé au pas Eric Kombo na été à mon ango penza ma bête donc docteur des ignorants Eric Mandala. Donc moto na Nzambe. Merci beaucoup. Je ne sais pas vraiment chanter, mais pour vous faire plaisir, pour vous rappeler de notre disparu, la chanson a été libérée. Libérée a été écrite par Sundabas. On chantait ça, libéré, 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 libéré. Pour libérer mon thème Mananga, j'espère que je suis dans le lignée là. C'est lui qu'on a biso artiste ya boyoki lolaka oyo producteur Gabin Manek c'est dans là vraiment en direct de Kinshasa avec rendre dernier hommage à Sundabas boyoki vraiment message à lancer pour Nabino tout ça vraiment bolingo na kati et ça la bien makasi liwa ezanzela ya biso nyonso peu importe rancune bokoza na ona mutu mais l'air oyoki sango ke muninga kufi ya il faut tout ça la effort ya ko mimonisa peu importe ba réalité ou le cas qui na bo azaki na bon moi mais ceux qui muninga akufi il faut to la kisaka mo babolingo wana vraiment producteur a lobby yango na pasi na motema aza mutu oyo asunga kabino na babisala na bino bosalaka ceux qui bosala ba acte moko ezo sepelisa bango te bat basunga kabino mo mutu bobo ma musala na bino donc bon monaka niveau que producteur a foutu billet vraiment Gabin Manek a foutu vraiment billet na depuis Angola à Kinshasa pour na rendre match na Sundabas bongo bino ba bozala Kinshasa awa pour Kumbaka voiture non oya na 109 pour rendre dernier hommage na muninga bomona n'était vraiment ça fait très mal mais nous sommes pas là eleki to sukola maboko to za famille total à liboso vraiment je dirais un grand merci à PDG Ali Maïmon a vraiment l'honorable ming l'honorable parce que 2019 to bandi déjà marambango to bandi déjà bitumbango vraiment un grand merci à vous papa pour na kopesa biso permission ya koya na bisika o ya matanga vraiment na pesio merci et je salue la grande dame Bougite Anani motema ya juste lokwa bongo depuis Paris vraiment na vitri wana vraiment so na poso liata ba malia moto za poso mela masanga malili oyeka wana okuta couple kitoko wana ekoya kuta couple kitoko wana ekoya mbayo na accueil moko chaleureux merci à vous hein, vraiment Deo Gracia qui même na Paris le défenseur Moni lelo Sundabas bakoti kaina dernier de mer naie et binonion so bolinga kabiso dos siamina depuis Hollande vraiment oza awa papa oza awa vraiment trop de bisous avec toi, trop de considération, vraiment merci mon grand, merci pour la nion au sali, donc il y a le baming exact, la pesi bino merci, bino nion so bosunga rabiso, vraiment Angola mobimba, to pesi bino vraiment merci pour la présence, il y a producteur Gabin Manek, c'est vraiment d'Angola, na racha Kinshasa pour nous rendre hommage à Sundabas. Vraiment pour aujourd'hui, to tiki bino, to kutani mbalasima na émission ya mbalasima, vraiment la cadette de la presse Manila ici vous dit bye bye, retrouvons-nous la prochainement.